Bote na balani nyonso ya tokomi wapi esengo mingi ya koya verbino RDC pays laïque lelo toza weekend me biso toponi musala ya solo tolo kuta papa wa kwenda lobi akoti permanence pe CG Augustin Kabuya mona bute asimbi papa wa kwenda me akotune ezake na bango mibale na sengi moninga pardon na papa wa kwenda na Augustin Kabuya na nasengi moninga pardon. C'est bien comment na papa wa kwenda koti na permanence ya UDPS. Maintenant ye na CG Augustin Kabuya na nasengi moninga pardon. Pas présence ya papa wa kwenda ba senti kaza papa to ba yambie lokola jeune garçon. Le voilà image ezali TV za radio te na bokasi ya manise kimbolo toko talisa papa wa kwenda oto yeba asie directeur à cabinet à Kondo Etienne Tshisekedi tote pour papa wa kwenda place toi qui ta kababeli la kai nde sengo bato na ikolo bakeno na ko kabola bato bakenda ka liboso te mais na ko sangisa l'union fait la force. Professeur Mbata honoré Tolokuta. Ya solo union sacrée. Professeur Mbata pesi mot d'ordre. Tout le monde bala telamba union sacrée. Moto akobata malelo azate. Fachi Beto aussi na komikitisa na ye alobi lelo azoya na siège ya union sacrée. Oh, bato baseka professeur Mbata et le côté boye boye. Mais chef de l'État alobi azoya na siège ya union sacrée. Si on va dire ndima leadership ya professeur Mbata te. Mais chef de l'État a honoré. Poye mutazo kamba. Coordonnateur ya union sacrée. Les bato nyonso bazana présidium ya union sacrée. Télévision eza radio te. Na bokasi ya manisa kembolo bokomona nani alati elamba ya union sacrée te. Bela moko ebela mi apatu ya komi na Barumbu baye koluka biso na bato ba rekonetaka musala oto salaka ndeko moko jeune fille moko aboti bana misato pe bango nyonso baza na bongo bama pasa misato bango nyonso mibali bapesi kombo ya Fachi Beto bapesi kombo ya gouverneur bapesi kombo ya Ndeko Eliezer baye koluka Fofana ependi po bamonaka oto salaka lobi nazalaki kuna pe nalaki bango keto kobimisa bino na hôpital kanisa moto azolengela mwana moko mi se retrouve bana babimi misato. D'abord kobima na hôpital kisi ya bana pe kokende na ndako miliki na bango. Yango nga moko na boyaki kokosa na kendaki na hôpital. Ya solo penda jeune fille aboti bana misato. Bolanda. Il va faire ça solo 10 jours on a na hôpital. Maintenant na 10 jours on tozina ndongo 10 jours au kalobi samedi. Les Oroka. Maintenant, il y a comme abattu oyo. Non, c'est des gens qui dépensent bon 80 000 francs. On a aux ans. Donc, malgré que ceux qui sont ici, ils vont libérer. Pas à chambre, mon ah, tu libérer chambre. Chaleur, chambre, chaleur, ma casse. Maintenant, maman Botiba na misato. Bakomba bana bopesi bango bana. Oui. Moi, on a le topesi président Félix. Il y a un topesi honorable Eliezer Ntamwe. Il y a Misato topesi gouverneur Daniel Bumba. Pour bango nyonso baza bana mibali. Bango nyonso baza bana mibali. Ah oui. Bango wana mibali balali. Honorable Eliezer wana na couveze ya église. Sisi wana lali kuna. Troisième de maman nae azomelisa. Ils ont ça la passi, bana même miliki. Ezate. Et bana nyonso baza à bonne santé na maman na bango. Ah oui.
toujours plaider, toujours bunda. Zambe liboso. Mutuna mutu asala musala na ye. Pesa aussi important qu'on accorde mutuna musala na ye. Assez France. Bosangani ezalaki. Mais to bengi docteur Kabe na musala na ye aussi boyo ka docteur Kabe. Pour docteur Kabe a poni bureau te. Ya ye bureau eza ko soigner les autres. Batu ya asser bazo sangana na Paris. C'est l'île ya sika. Obino moko bokolanda. Docteur Kabe tozana ye ou tozana ye te. Docteur Kabe. Comme d'habitude, toujours à base. Boni. Vraiment, merci Mingi et Penge Fofana. Merci Namwana Mobalo Yazana Régie. Manik Kimbolo. Et puis Nazane Sengo Makasi. Grand maître Nazan qui tombe sans problème. Ndé na yebi sakayo medfa. Toya kapona ko dénoncer message, ko mobiliser batu, ko yebi sabatu boyi. Maladie incurable en général, sauf la mort. Et aussi là. Tokolo bango bongo chaque fois. Et un message et qu'encourager bande ko baza desi. Ozana de konayo azana cancer du foie. Cancer non solo lolenge na lolenge. Cancer du foie. Cancer du pancréas. Cancer de l'anis, des pénis, cancer du genou, cancer du sang dans le biboyi. Tout type de cancer des seins, vraiment ne parlons pas. Il y a un moment où ici batuboyi. Tokolo baboy tisuka. Tisuki pembe. Depuis boye la docteur Kabe, to change kamalo bati mon frère. Na kolo baboy tisuki pembe. Na bosa ni pete bande ko bazana pour mettre à cardiovasculaire. Ndeko na yo azana maladie ya motema. Tension ngwane zo mata mbango. Makile zo tambola mbango. Ndeko wana na yebisi bino boza invité chez Temple du Roi Salomon. En tant que maison internationale Temple du Roi Salomon, ozana ndeko na yo azana oyo tozo benga goitre ou bien thyroïde. Boya kosuki sa docteur Kabe Temple du Roi Salomon. Et si comme makanisi ya bato esuki ya nzambe bandi. En tant que Temple du Roi Salomon. Nalobi boye, ozana de konayo azana problème ya goitre ou bien thyroïde. Goitre eza eloko oyo moni tala kingo ndenge vivi boye. Batu ya bongo baza bisekani ndi bande konangai. Ya lubaka bona kulubaka bongo. Ozana de konayo azana problème ya vertigo. Tashi pembe ozamwindu. Tala ba tashi ezo bebi sanzoto na yo vertigo. Boko suki sangate na kisasa. Puis psoriasis. L'esclérose en plaques, problème neurologique. Et ça, c'est une maladie inquiétante aux autres tangs, bino. Sarcoïdose. Et ça, c'est une maladie makasite, mon frère. Il y a le kolobaboiti souki pembe. En tant que maison internationale. Ozana de konayo aza épileptique, ba épileptique. Maladie ndeke sali santé aza zéro. Ozana de konayo aza na problème. Il y a autre ben hernie discale. Mon frère, naza généraliste professionnel, professeur en médecine naturelle. Les doyens. Hernie discale. Colonne vertébrale, ba disque na yo eliami ba espace écartinage, mon frère. Moi ya kotambo les athées, au lieu ba sala ba opération wana hein. Ça benangai. Ya kana hernie discale. Au moins que mon amesso, il faut ba témoignage. Sida na yebisaka bino moko atunanga docteur Kabeske, maladie olobela kaka sida. Mon frère, bino nde bobanda kotunanga docteur maladie incurable les ebele
mais sida eza nano ozwi produit nango te mais produit nango bazalaki kondima te ke sida osimbaka yango ata so lelo ozosala appel ke no sida pende eza confirmé mpe ozopesa bakisi c'est tozopesa yango bakisi olenge mundele nalobisaka yo boye omoni ndeko na ngai nani naza na réseau moko oyo bayaka koconsulte nga po ke bakotanga na baréseau moko boye pour que tout bande kosala bango ba marketing ba biloko ba pa non ngana ko sabelo kwana te parce que ezo affaiblir esprit na biso bango bazana ba médecine net médecine ba malaisien bande ko ba consulter nga docteur tout ça non mon frère bino botika na esprit wana jour c'est ça basala ka mafuta bango ba pakola merci bazo tonsila ba congolais ba pano ya ba mafuta ba lotion aussi tato zo pakola ngo to zo mona conséquence ya ba tapo merci yango ndo mona yebisi yo bandeko na yo bazaka na esprit ya kozala kaka bawumbu ya ba médecine batous biso toza kuna te ngai naza na tambo kote ya kosalela ba médecine ba malaisien médecine ya ba américain non ngai vraiment réseau wana na longola kango ba combien de fois bayaka non oyo et quoi affaiblir oya biso solo ba recherche biso toza nango yango nde na beta kasete que en tant que les doyens na beta kasete na za sur ngai moko premièrement médecine na biso et ya bakoko na bilo na lobi examen stome dans le to matisi yango iza likolo ozana mwana bana oyo ba autiste bana bazo ko bizengi mwana azana 4 na 10 ans 15 ans azo raisonner et puis azo sala makambo lokola bana ya 2 ans 3 ans bana ya bongo ba autiste boza biseka nini ko juger docteur Kabe musika te mon frère na lobi boye ba diabétique na yebi que maladie eza ebele na bo sanité hépatite B C vraiment tout type de hépatite toza na traitement curatif na lobi boye traitement curatif et puis na calmant c'est deux choses différentes ozana ndeko na yo azana problème ya hépatite B C mon frère boko soki sangate pour la hépatite bana mibalo ba comique biliali na babare oyo biliali na banzela ozobenga bango te menga na lobana yo manette babala ja ba faiblesse na sina le mande konangai wana za to babilo komoka mike na yebisaka yote moto yo sa romi munganga na sasa ndenge ko soka mwa tout réseau to sanga to kutana to ba kombo mususu to zoyoka mais mutaza na choite pour kisa bukoko ebomaka te papa na yebisi yo net ta on a lobelaka ba maladie incurable net ba faiblesse sexuelle na mona kango lokola mayansi wana exactement mais il faut ba to pe bazala témoignage ki babiki bazali ndeko na ngai nga azala ba témoignage ndenge ba beyinga na hôpital na Barumbu merci que moto a ogoza appel journaliste sur la télévision docteur Kabe ponga nga kolobiso mingi te pona nini tolingaka totika tozela bato baya babika pe ba témoigner merci ngai naza journaliste awa ozala osalaka 100 000 vies 10 000 vies mais na ba vie osalaka wana tu apporte quoi na population etalaka yo poma azalaki libana totemela bamanisa kimbolo na bamosi lubaki na kangi na nga maboko mais namoni bajeune mo baye vers nga batindi bango na mwa transport meme atake nata bamanisa bamela mai transport yango mpe comité transport yango mpe comité namoni ya tosololi ono tikala biso kasi numéro bayebisinga tofuta combien nga bibiloko aboye biso na chaîne tosenga mbongo te po ezala mo eza social po mokolo chaîne wana asalaka pesa moninga sourire sekisa moninga mais moto akeni hôpital aboti bana misato aza na besoin ya lisungi nde babiloko nayebaka yo mpe kaloba nakosala biloko ya ndenge wana ntango omoni mpo otouche mpo olobi ke nazoya mpe oye ndenge omoni toke na Barumbu tokuti bana miliki eza te moko azosala fièvre ndenge mpe na lobi boye okomona ke tobimisi bango na hôpital nde osi likambo docteur Kabe kobelela awa bamaladi incurable boya nde ebembe te eza nango problème te obikisa deja mutu to mutu azwa traitement
azwa changement pe azwa courage ya témoigner. Landa ba témoignage. Tolana ba témoignage. Je vais à la radio te. Toi banini toko ko. Oh toloba ne mandik ça sala. Merci. Landa ba témoignage ndenge sengeli. Parce que da koloba na yebisaka yo na koloba boiti suki pembe. Bon, dans l'année Dr Kabe na sensation, nous avons soigné partout. Ba maladie presque béni. Na kenda ko hôpital, na biso ya musala bazwa kinga na insuffisance rénale. Bazwa ba traitement simbité. Simba ite. Simba kité. Nde na lobaki na yepa Dr Kabe. Sikoto moye pas Dr Kabe ni ne saleme lieu. Na moni changement apesi kaka kisi kaka mbala moko na yoki changement makasi. Ya Na bandaki ko kolia te gorge bandaki ko kanga manga mais na kumi kolia makolo bandaki ko vimba bapema mukuse mukaka e bana na ipa Dr Kabe en tout cas changement makasi. C'est que biloko wana nyoso tozo ka mo sute. Nazo kate. Ya solo mama. Ya solo. Parce que bate belo bazali kolanda yo bandimaka te ke makambo les alaka so bakanisaka bapesaka bino ne mbongo po bapesa témoignage nde baloba bongo Dr Kabe akabaka mbongo po bapesaka ba témoignage wana bakosi Dr Kabe akabaka mbongo te ezande bakisi tozo azopesa bato bazwa lobiko. Bon nazalaki kobela nazalaki na problème ya rein nde balakisaki na Dr Kabe tant na ye pas Dr Kabe nazwi bakisi na ye vraiment ça va. Siko baka ngwe bando salon ndenge ni po lo bake ça va singo. Na bande ko sentir ba douleur ya makasi pe ezalaki ya kovimba selon ni diagnostic ya médecin. Tant na ye awa pas Dr Kabe apesinga ba produit na ye. En tout cas ba douleur eza soute ça va. Mama makamozolo baza ya solo to ezaka ozolo baka tika to loba. Papa nazolo ba o nazo yoka. Parce que batu ebele baloba ke makambo eloba maka o epesa maka pas Dr Kabe ezalaka ya mote ezalaka ndia solo na batu apesi ba mbongo po ba témoignage ya lokuta. Eza lokuta. Nga kutunde na futi mbongo. Dr Kabe apesi nga mbongo te ngande na futi mbongo pona zwa traitement. La belle mon école belle pena donc comme la détruit ma fort par rapport à la santé. On a qui a pas Dr Kabe ne rejoint ici pour na malade ezaki na ngo. En même temps surtout na pena normal par rapport à la maladie ni netungisa ki onde bon il y a maladie mozaki quand il y a qui prend ma parfois il y a qui prend ma poumon il y a qui tuberculose en même temps sur la console il y a qui prend solo on a senti pendant que moi sur mon peut diminuer par rapport à ma question de joie on va pendant oui ça on est dans la traitement en tout cas on est pendant ce qui est bien on a plein qui m'a tembe na pendant mon tembe mais na yo mon pendant par rapport par moi on a sali à tout va et qui bien marqué parce que c'est pour consoler au sentiment makila ba cracha moi ma bebo moi pena que oui moi ça va mais siko yo ndeko bandeko ebele bazolando na minute bandimaka te médecine oyo Dr Kabe asalelaka message le kopesa na bango par rapport ya expérience au vivre et pas na ye moko Dr Kabe message eza ngamoko non nazana muta tembe nazalaki pena donc na équation te que na hospital na ka ou na kuta na mais comme na kuta na la traitement par Dr Kabe on nous a un tembe bon nous sommes à peine à pour le big des placements. On a été malade, on a vraiment la maladie d'asthme. On a eu jusqu'à pendant 2 fois. On a eu changement vraiment ma case et puis depuis on a eu changement ma case total. Oh changement total maman na ndenge nini asthme ngwe bando sala ndenge nini pour le changement na ndenge nini. Bon ils avaient que 2 fois. Autant pour la macasse c'était pour dire un peu pour retourner dans ma case c'était donc comment bah malaise banine depuis là vraiment dans autant pour la normale on est dans la normale vraiment donc Dr Kabe a ça vraiment solo ngai na yaki awa na bandaki koyoka makolo na ngai wana passe ezovimba et puis na tolo e bandaki kopesa ngai passe ya solo kobanda na komi awa na melikisi tolo wana tango zo sala ngai pasi nazo bimisa na makila soki na kosoli na place na bwa kracha ezo bimande makila mais tango na melikisi oyo makila wana ekatani tolo wana yoki yango kimia makolo pe ndenge bandaki kovimba ezo vimba nga lisusu te nde naza liboso na bino awa na yo kopesa témoignage na hôpital oyo na meli bakisi ya munganga mingi
mais nazwaki solution ya solo wana kisi ya munganga yo osalaki na maladie wana osalaki na bambula boli na beli mingi depuis 2017 nazalaki na maladie oyo ebandaki koderange ngai. est-ce que ntango okenda hôpital bayebisa eza maladie nini? bayebisaki ngai ezali kosu wana eza tiber bon na makolo babandaki kocomprendre te o bakisi o nini doki banzoloko bakati na makolo wana batenga bakisi ya ndenge na ndenge soki navandi makolo evimbaka ngai navandi makolo evimbaka nakokaka ta meme nakotambola mais banda nazwi kisi kote ya docteur Kabe nazwi kimia nakomi mpe kotambola distance na makolo nakoki mpe kotambola tolo wana mpe nazwi kimia na tolo wana eza lisolo te ke batindinga swati naloba nini eza lisolo ya ngai moko oyo ezalaki na nzoto na ngai. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment la maman Clémentine naye apote nazali na mwana petite sœur nanga bandoko ya malade ya ndeki malade wana basalisi esilaka te malade ya ndeke moya mabeso akangami mpenza misulu kolo makolo kokanga maboko kokanga namona déjà ke leki nanga dépense mingi na boputo ntango toye koyoka docteur Kabe totala ye na télé debi te fo tokóma na kuna toye awa tosolo na docteur apesi mwana na biso kisi nazwi kaka kisi 4 fois ti lelo mwana wana akweyaka lisusu te. Oh maman molo beza solo. Eza ya solo papa. Eza lokuta te maman. Eza ya solo mwana leki nanga eza ya solo. Natuni malade umelaka déjà pas mwana to ezaka malade betaki ka crise ba monde. Nzambe malade wana sala lo moto ba 5 ans. Ya solo. Oui. Ndeko nanga pa mwasa yaki awo na problème ya cancer wana. Toyele susu awo. Tanga zukis abiki. C'est que docteur Bakis nae eza malamu. Ozo dibango te andima yango. Tokuti on a 92 rue dispensaire na centre docteur Kabe. Gamoni yo yedia. Nga tango na lali na bana na masuba ekumutanga so na tri masubiki. Et ba le 25 mai ba melanga na l'hôpital. Après ba le 25 mai ba yutanga na Sons. Na matinga na Sons. So son nango asube mutanga. Ti. Moi c'est na ngalo na bui ba lui na ye. Maintenant pour ça na kota docteur Kabe na lui dispensaire. Le 17 juin ngana yawa. 17 na kiki consultation na nga 5,000 soit $10. Maintenant à l'autre la kisi. Vous savez combien de temps depuis au banditi ndenge ufadi sikoya? Na bandi le 17 même année balonga son dans balonga son je retrouve ma santé correcte. Non papa lilobani no go pesa na bande ko mususo ba na même situation yo zali na ngo na ba sonde na ba prostate wana nyoso websa ba ngoni na lingi ba mo ba ya ko za guérison awa kota docteur Kabe. Naza maladie ya cancer ya matrice. Cancer à matrice. Makile bando bimanga na façon moko ya koloba te. Ya solo. Makile bando bima ezosile par mois et bima par mois ebele. Kasi na yawa nasali moite. Na kotia le 6. Ti lelo na ninazala na kati ya makile ezosopana. Kasi na moni révolution na moni makile ezobimate. Makile ezobimate soute maman. Mais maman ni nyango oyebi ndeni keza cancer makila. Basala ki examen. Basala ki examen. Nde oye na ngosko. Mais est-ce qu'on met quand on traitement te? Azui traitement place belé. Ya solo. Na tambule belé na mele belé na zui place belé. Na moni changement ta mokete. Changement loba. Na yebo na sali un mois te. Na kisi na ye na moni mois changement. Eloko minga awa nazalaki na poisson na nzoto. Na nzamba suninga na nzela ya docteur Kabe na zwi lobiko parce que état on nazalaki nango lobby yango te naza nango sulelo parce que na mokolo moko na sentir changement makasi et puis muto a recommandé kinga awa c'est un médecin munene ya mboka oyo yepe bachela kai poison mais na canal ya docteur Kabe et a recommandé nga awa nga pe na zwi lobiko na nzela ya médecin wana ayaki pe na mama na yazaki na problème makolo lelo mama na ya koma kotambola donc
makambo oyo balobaka o docteur Kabe o boye eza nango ya lokuta nga moko naza témoignage vivant namoni eza awa epai ya docteur Kabe nayaki mpona ka ya prostate me nga avanda ye awa nasalaki baexamen baplace mibale na médecine ya mindele baconstate ke naza na prostate balobaki naza na prostatite na début nango. Ok. Sikoyo après le comment il a deuxième constat nga habité il faut sikoyo na luka po nasina daza na historique ya problème wana na bato mosusu nga habité na okende na pas docteur Kabe comme ça bapesanga soin oyo ekoki kosala ke nakoma bien. Siko okoma bien malade yango ntango bamonaki yango ebandaki kosala o ndenge nini? Bon, maladi ntango ebandaki kosala nini masuba naza kosuba pamba toutes les 30 minutes ou 20 minutes on dirait namelaki bidon ya 5 litres ya mai ya solo. Siko lero ye awa epa ya docteur Kabe nini o constaté par rapport ya ndenge ozalaki par rapport ya maladie wana? Par rapport ya maladie wana na moni mpenza sikoyo ke nzoto enyoloki nakomi fréquence ya masuba ekiti mpenza ya solo. Est-ce que makambo ozoloba papa eza ya solo? Seke batour ndenge ozalaka obeta batour ebele wana eza esu bongo te? Mpona kokende batour ebele na toilette en tout cas mpona kosasoulage eza lisu te ya solo. Masuba mpe komobima normal? Normal. Papa mambo oloba eza solo? Exactement. Bon on a koloba ya lokuta mpona zwa nini? Oui papa okoloba lokuta parce que ezalaka nango kope bato babeti boyokani peut-être bosololi bapesi yo mbongo omoni ntango nazopesa faux témoignage nazomema mokumba koleka ye docteur mpo naza koinduire bato ebele na erreur. nayeba docteur Kabe mpo nazalaki na problème ya estomac nange ezalaki ya mabe ekomaki egi estomac motema ezalaki opela moto nzoto moto nazoyoka gorge neti pota na motema nzoto moto vraiment nazalaki vraiment agité na makambo ya estomac depuis nde nabandi komelaki sepa na docteur Kabe nayoki bien moto esili motema ekiti mpe moto nakomi olia nazala olia te nabandi kolia naolia bien vraiment. Mais est-ce que ezalaki mpena maladi ya estomac te oyo ekozala oliaki eloko moko ya mabe tuti na libumu? Ezalaki eloko ya mabe te ezalaki estomac selo bato oyo estomac esalaka bango mais estomac nange ezalaki ya mabe seke umelaki mpe mpo oyebaki eza estomac mpo ekozala mpe olia eloko ya mabe ekosala mpe bongo te naliaki eloko ya mabe te seke oumelaki nango deja? naumelaki nango me nayeba ata ba combien ba 2 mois ba naumeli nango nalobaka ba 3 mois ndenge etungisaka ngai mais depuis nde nabandi omelakisi awa nayoki bien moto eza lisusu te nakomi bien vraiment. Na mutu azalaki na malade ya pistorasis nayaki na ye mpo akozwa traitement ndeko na ngai ya mobali nzambe asungi azwi traitement mpe azwi lobiko par rapport ndenge azalaki toyelaki et pour le moment azwi guérison. Mais malade yango ya psoriasis eza maladi nini esala ndeni? Eza maladi eza lokola mutu aziki moto ezaka mpe badémangeaison eza mokusa esalaka mokusa na nzoto soki mutu akwandi eza lokola mutu ezolongola oposo eza lokola mutu aziki. So ye ayebi nini nkombo wana eza compliqué bongo ayeba ndeni eza maladi wana? Avant toya pa docteur Kabe tokende wana na hôpital l'hôpital nde d'accord kodécouvrir que comme on a pistorasis. Donc peut toye pa docteur Kabe ayeko confirmer pe que eza pistorasis. Siko bomeka ozona traitement avant boya pa docteur Kabe. On a kende na hôpital et simbaki te. Et ça là déjà ba mycologoni malade. C'est depuis 2015. Bon donc on a tant que pas docteur Kabe na ba kisi ya comment il peut passer azomela mususu pe ya kopioger par la grâce de Dieu azwi guérison.
ya solo guérison na ndenge c'est que biloko wana nyonso to disparaître bien de disparaître malgré que mais la grande partie est guérie par la grâce de Dieu. Oui, maman, tout le monde a comment on a fait à tout ça. Awa tozana kabinda na kabinda en tout cas tovana bandako te po bakai komelaki biso ya liboso vraiment kaya petite sœur nanga walaranga na moko ya solo ya belaini awutaki Luanda ayaki vraiment tala libu tala kingo mutu bato nyonso ndo bele oyo akufa na bato ya biso moko bazoseka ngana tali leki boyinga bite toke lokado moni docteur Kabe na télévision awa toke en tout cas toyaki na kondima na biso na mabondeli papa Kabe bakisi na ye wana en tout cas azwaki na base première tour deuxième leki likumo ekiti santé nyonso ezongi ne toza donc vraiment c'est ngai moko depuis 2014 na kepa ba docteur koto ezalaki passe makasi na kepa ba docteur na côté échographie mbala liboso na kila kidogo ya mama sambela kaka alobaki ezali kyste na rein donc na moko upanzi moko kaka douleur makasi alobeza kyste na rein donc bitumisa te sambela kaka place wana basimbaka te kyste ezate ayebisa l'air na ye na kyste na mbala liboso mbala mibale lelo kuti na ye 3e rendez-vous donc douleur ezali soute ezali mpona kola bo passe makasi na kokoka te siko douleur ezali soute en tout cas amélioration très bien nakomotelema bien nga moko po ezalaki mpona telema na kosimba mabele mpona telema mpona vanda mpona bunda mais siko vraiment nakomi bapasi kote nyonso oyo ezali soute est-ce que témoignage ozopesa eza makambo solo to eza lisolo eza ya solo est-ce que yo oyokani na docteur Kabe topesa eloko te message nini okoki kopesa siko na bandeko mpo baza na problème ya rien kiste bandeko baza na problème ya batambola solution emonana te bayebisa bango mpo baki osambelaka nde bayebisaki message tokopesa bao baza na problème ya rein bakiste nini foi soki foi cirrhose du foie en tout cas baya kofara na ndako te boya nzambe akosunga na ba matière première oyo banzeta zambo nzamba sala vraiment pesi mayele na papa Kabe azosunga batémoignage oyo ozomona wana eza batémoignage oyo eza epai grand maître bato baotia bamosaïque baza bani boyokani keno bobomba bilongi na bango bato moni totie mosaïque même ata yo ndenge oza wana oza na sida est-ce que yo kondima mpenza ke ozwi guérison oyebisa bato te ndeko sida ezali otango nayoki ke yo na bio omona bato ya sida na Kinshasa nandimi ke sida ezali yango nde même bato bezobisa na docteur Kabe oyambi mpenza congolais mpenza azobalingana nalobi boye yango wana ozoka wana bazoloba bango na anglais te même na français oyoba sida eza mpena bamindele na poto na barumbu na centre na o mpenza na kabinda moto akota aza na sida me ngai naloba azotuna mituna akomona nga mabe te me okotuna mituna yango nayebisi yo ke professeur ya médecine naturelle les doyens bato bazotraite papa ngai fo nayebisi nalobi doyen aza na elongi ya boye sambe na ngai bazaka nde elongi ndeni foza ata na melongi ya kala yango nde omoni bilongi wana oyo lobi wana papa omoni na vie eloko eza ke okei na boite okei na mai okoti petit azokatisa obe leki na yo kotala age te yo kota na yo bakatisa yo kende kota na boite bakatisa yo kende eloko nazoyebisa yo kozala mukolo ndeko na ngai eza kozala mayele te mayele eza oyo tozobenga ndeki mukolo le problème ke bamaladi oyo biso todenosaka message wana eza bamaladi oyo ebomaboma bato ti lelo ebele baza na ignorance ntango nazoloba awa il faut kolongola ignorance
Parce que bato ebele bazokufa makasi na ba maladie incurable mon frère. Oui, combien de patients, combien de patientes bazokufa na sida. Bazokufa na hépatite. Bazokufa na cancer. Bazobukana. Na lobi nzamba zo yokanga pe lisusu nazo loba tawo nazo bongo mama moko ayaki na bureau ga maître tokutani na ye to sololi na moni François ko biko tamu na bise mama ye o moni maladie oyo ya hernie discale ekobuka yo kovanda na se ah papa na ngai ye nakenda kuna baba na ko mama ye ngai nde mutana zo yebisa yo ko chetemete na minute oyo aza kovanda na se bogo yelanga ye na vélo na biso non bozongisa na ndako. C'est déjà trop tard. Papa, est-ce que yo osa munganga te? Ok, de contredire munganga dans des geni. C'est quoi ça rappelle? Oh. Oui. Le ngoye sanga ki loko osa docteur Kabe, docteur te dit que muto asali sakabato. Est-ce que bato tu basimba kanzoto basa ba docteur? Pour maladie pe keseni. Yo ko be na bato bwa na zo traiter bino, mais ceux qui ba bwa kelinga malade. Faut zapper na makoki ya koyeba malade ba bwa kelinga. To babebi singa ika pona jalousie babebi singa fofana wana ifa mona pourquoi salaka makambo ezo simba pourquoi bayoki la gai na ega ndenge boye yo telemika boye po ebi ma ni pe keseni po kindoki ne okolo bango ate ndenge basaka lokoso na kipwanza oui ouais ya bala me umela la te merci Penge Fofana et loko na koyebisa yo tozana autobeka secret professionnel. C'est ça. C'est une conseil secret professionnel. C'est ça. Problème est maladie tout dans autre ya bato. Bible et le Bible ils a péché. C'est ça. Est-ce que ce qui muto zo bilo. Nzambe mo asala bato banyo comme pa ko pambola bato. Mais ya mo asali sata asala mutu boye poye pe mutu ya boye banzambe. Mais ya ona lobi ya ngondo mona otko yebisa yo ke ali ya na maloba oyo zo mona wana biso na yepa na ngana zo mona ngelo côté parce que pour mes amis ya libosu faut kozana foi na kondima à part kondima ko na kisi foi oh papa je n'ai biso nan o ba kisi li libosu izara pemeni bani est-ce que tu as na quoi je que pemeni océan tu as fleuve oui bi pemeni ma izara makabebele. Merci Fofana et Penge. Naibike. Olandi. Parmi ma titre ebiki saka nzoto za pemeni ya mai. Nakosi. Alobi matiti ezali. Eh nakosi. Eza ya solo biloko ezali ebele. Parmi ki matiti oyo esobe na matiti oyo ya zambo ekomeli. Na matiti o pemeni ya ibali. C'est ça. Nde parmi matiti ebiki saka penzoto. Pesa ape makambo na kati ya makambo mutu. Mais eza délivrance. Il faut un esprit pour comme appelle. Mais avant la biso que eza délivrance. Est-ce que délivrance ezali? Mais ce que pensa que non que délivrance ezali. Faut que bafongole yo misote. Mais pona ko yebango eza problème papa na ngai. Le problème est que il faudrait ngai na za la fier que ndeko nanga et Penge Fofana asa journaliste. Parce que koza ba question calme. Oyo ko poser nga ba question. Je vais répondre. Mais poser ma question, je vais quoi répondre. C'est ça. Ok? Merci. Les ala Robert Abona docteur Kabeso yo tonité pour un moment appelé en tout ça pour mozo caméra, maman et caméra insulté. Docteur Kabazara na bazen ya. Il faut aller moi pour faire et Penge pour sentir et qui boye zo ngaboy. Ah neto sukisi na ebisi bino keno sikoyo bao banaki kobatama kolata kombo union sacrée na hypocrisie lelo caméra ya présidence to ya RTNC ekolakisa biso bango po ebele banaki kokima babenga bango ba union sacrée mais awa honorable professeur Mbata alobi ke moto nyonso alatela ba union sacrée. Pena ebi keno bakokolo na bakoko ya UDPS basepeli ya komona papa Wakenda tango bazomona Wakenda bazomona Etienne Tshisekedi le docteur Etienne Tshisekedi pero kota na permanence na culture partout na ebi keno bénédiction
nde sengeli eloko oyo toyi koloba na Augustin Kabuya honorable sénateur ke eloko esengeli kosala nde yangoyo tomona ba Valentin Mobake tomona ba Albert Moleka tomona ba Eugène Diomi Ndongala ba mama Pascaline Kudua tomona ba Lisanga Bonganga moto amema ba allié na kati ya UDPS eza Lisanga Bonganga atako ba allié belo bakomi ba ministre bakomi ba PDG mais Lisanga Bonganga moto ina kitenge Yesu na UDPS wana yo lobi ke Fofana azokosa yo kende kotuna po kotuna eza mabete na lobi ya Lisanga Bonganga nda memi patriarche kitenge Yesu na UDPS et pas Etienne Tshisekedi pour se retrouver na raconte ya Belgique wana yo zalakata je suis toujours côté na UDPS abesi merci na Manisa Kembolo mais bayi a sœur basanganaka chaque samedi maman Marie-Jeanne azalaki honorée na Paris na cellule ya Aser ya Sika maman Marie-Jeanne auti Kisasa quel Canada te ma komi na Paris azalaki surpris ya komona ndenge bayambie na action commune pour la République cellule ya Sika oye Penge Fofana aza parmi ba fondateur mais Penge Fofana journaliste cela je dis na Mukishi Kambai Jimmy Lum Papi Kiteng vous avez un droit de travailler parce que mon amour qui est les airs à océan et salami déjà mais binobo canaliser maï merci na Amos Lubaki Didier Kiku Azongi Otolobi binomoko bo juger docteur Kabe asali mela mais faut fane Penge azam médecin te na sala kaka bomo na docteur Kabe adresse déjà Ebani ba numéro pe ezali mais nous avons un souci tobi misabana oyo na hôpital cela je dis à excellence Rémi Kanko na mona na Chimbulu ndengo zo sangisa ba mapasa mipiko awa na belelio kombo etikali excellence Rémi Kanko parce qu'azali passe merci.